Mbote na balandi nyonso ya Belinda Benz TV. Losako na bino, na pesi bino losako. Bande kolanga ya basi ya mibali, ba papa, ba maman, bana, bilenge. Bozwa losako na bino, e witi epai na Belinda Benz. J'espère que boza bien, ngapena za bien. Tokutani pona masoro na biso, banalise, ba conseil, ndenge to mesani, kopesana, kozo ensemble. Ba leçon ensemble, ngai yo ndeko nanga to teama. Alors to vanda, to yoka, analyse ya lelo, soki eza pona nini. Jolie banza lila banza, losako na bino, afya mayemba, yaya nansi mayemba, losako na bino. Lisoro na biso ya lelo eza nini, to banda mbala moko, ezalaki na ba couple. Basi ya mabala, na basi o baza na mabala te. Oto bengi ba femme sela. Lisoro na biso, tozwi yango, na filme ya ndeko na biso, Sila Bisalo. Bolanda, pourquoi tolingi tosola lisolo oyo. Après na sema, soko ko luka ko vérifier ko yeba vraiment réellement bokende ko landa lisusu e oza malamu mingi poto soutenir toujours bande ko na biso na mosala kitoko bazo sala mais masolo yo eza ba aventure te eza vraiment ba réalité o tozo vivre na ba famille na ba camarade na musala na ba voisin ekoki kokomela ngande kolanga ekoki kokomela yonde kolanga ekoki kokomela pengai moko alors biso nyonso tozozwa mayele na nzela ya ba analyse tozo sala pe na ba masolo bande kona biso bazobeta ezalaki na ba couple basi na mibali ba couple misatu ya ba camarade basi misatu bandeko misatu bazalaki na mabala na bango mabala ya malamu ba vivre kitoko na bana na bango na mibali na bango na ba famille na bango bazo vivre malamu na bango nyonso bazalaki vraiment na bozwi na position ya malamu oye bandaki kosala ke et permettre bango bazwa mwa moyen ya kosomba bijoux mwa moyen ya kosomba parfum mwa moyen ya kobeta mwa tour na Dubai mwa moyen ya kobeta mwa tour na Turquie babandaki ko vivre bien. Nanzela na bango, ndenge baninga mususu bayeba ike, ba couple wana misatu, bazo vivre malamu, bazalaki na mwa eloko. Bandeko mususu ya basi, basasosiaki na bango, bandeko wana ya basi mibale, babala kite, bazalaki nanu, basi oyo baza bango moko, bazo zela libala eye la bango. Alors, babandaki kokutana, ezana ndeko mwasi moko pe lisusu, yeba banaye ko sala commerce na ye lokola yeba kike ba mama wana balingaki ba bijoux mingi balingaki ko lata balingaki ba super balingaki bazala malamu moi loko ko uta Turquie moi loko ko uta Dubai moi loko uti Paris et uti États-Unis et uti France et uti partout auto ko linga soki ba memeli bango ba banaye ko hésiter te ko somba po ba bazalaki na moi loko bazalaki na ba moyen nzambe apambola ki bango bongo. Mais nandenge babandaki kosangana tokoki kobenga ngo en quelque sorte lokola mwa muziki. Muziki na sens nini ke bakutanaka mingi baso bazalaki na mabala babandaki kokutana mingi bango na bango na mibali na bango. Lokola ka ndenge ezalaka bomesani bokokutana ida wena yeto aye mwa vacances na mobali na ye baye pa ya Belinda Benz na fo bayinge biso pe de temps en temps toke na Allemagne ndenge ka kezalaka ezalaki na problème te babandaki ko vivre bongo balinganaki bazalaki na ba secrété o impression bapesaki na batu babandaki ko vivre bongo ba oyo pe mibale bazalaki na mabala te babandaki ko vivre kaka bongo pe na ndeko moko ya mwasi abandaki ko ya kotekela bango biloko nde tolobi tout à l'heure bazo continuer l'ambiance na bango mais ndeko moko ya mwasi parmi trois couples wana couple moko ndeko moko ya mwasi Mama Sifa, ye azalaki vraiment très tokoyo kolobanini miso makasi. Ye alingaki kosangana ya basi ya libala na basi obazangi mabala te.
alinga ki relation wana te ye pona ye mwasi soko ozana libala okozana na ba camarade kaka ya basi obazana mabala mwasi pe soki nano zwi libala te luka ba camarade na yo oyo nano bazwi mabala te bozala na bango place moko bokutanaka donc alinga ki relation te ke non bango lokola bazami sato bapambola maki na mabala bakutana te basanganaka te na bato oyo nano bazwaki chance ya mabala te bandeko langa est-ce que mama wana ndeko wana azalaki na raison ou pas motuna nazali kotuna na kopese ya nombala moko ponanga raison vraiment ezalaki te puisque libala eza eloko eyaka na tango nango boza ba camarade mibale misato bolingani bovandaka place moko libala epesa melie oyo azwi libala okoboya baninga na yote oyo nano babali te bozala lisusu ba camarade te po yo ozwi libala eza malamu te libala ye ozalaki na ba camarade na yo soki boza na ba relation ya malamu bo continuer na ba relation wana de toute façon de kolanga yo moko okoyeba avant libala na pendant libala comportement ya ba camarade wana okoyeba quand même que non ba camarade nanga malgré na za libala mais ndenge na biso to vivaka eza ko empêcher eza ko tia mabe mobulu na couple nanga te o mingi pe ezalaka ke non bozana ba camarade yo za kati ya libala moninga azana libala te oyo azana libala te azana ba liberté na ye azana droit ya kobima ndenge alingi azana droit ya kosala makambo ndenge alingi kotambola mais oyo akomaka azalaka na libala tokomaka limité ozotala ba responsabilité okomi na yango na ya mobali soki pe bana ba ye na ya bana epesaka mwa kokoso mais ndeko na ngai ya mwasi ya mobali okoyeba eza te ke soki ozana libala okomi na libala ozwi baninga na yo ba camarade na yo oyo nani babali te otiki bango wana eza malamu te bo continuer ba relation na bino surtout soki eza ya malamu bo continuer na yango soki pe eza ya mabe yo moko okoyeba mingi pe bazalaka ke no amoni moningo tozalaki na ye akomi na ba responsabilité akomi na libala ba charge comme ebele ba responsabilité comme ebele et comme aka moi distance ezalaka mais na ndenge toujours ya bolingo moi mukolo moko moi mibale moi weekend moi ni na kozanga te kolekela ndeko na ye kotala kosola makambo malamu kopesa ba conseil ya malamu na libala po yebi ke lobi yepe akokoma na place wana ndenge za souye ya bato nyonso donc ndeko na biso mama Sifa ye alinga ki relation na te mingi bazalaka bongo soki mwasi oyo aza célibataire to mobali aza célibataire akolinga lisusu bazala na contact te bazala na ba amitié te abandai ko vivre bongo na ba couple na bango misato basi mibale o bazalaki ba célibataire na moko abandai ko ya kotekela bango ba bijou biloko mais mama wana abandaki kolinga basi oya célibataire tabandaki koyebisa ba camarade na nyonso ke non biso toza basi mabala tokoyi kokutana kate to sangana kana basi o bazana mibali te na basi mibale wana oyo nanu babalaki te bazalaki basi na kati ya kisherche bazalaki pe na koluka oya bango balongani alors mwasi basi o bazalaki célibataire bazalaki na ba courage na bango bazalaki koze soki tonton aza gentil alinga senga moi vin moi whisky moi champagne o tonton sumbelanga moi boye bazalaki na bango na kobanga te na mobali ya ndeko moko azalaki kati na groupe na bango misato ndeko wana azalaki na mobali na ye mobali ne azalaki na bozwi mingi azalaki maboko pete na maboko pete wana azalaki soki kaka moi ndeko asengi ye tonton papa na biso mobali na biso ka ndenge benganaka mobali camarade na yo aza mobali na yo azo benga ndeko moko oyo azalaki célibataire azo solliciter mobali ya moko oyo azalaki marié que à chaque fois ceux qui baye peut-être côté que la bango ba bijoux biloko moi ambiance wana ko profiter mobali na biso papa sombelanga moi bijoux na sepe ne loko ya litoi oyo mobali na biso za mobali camarade nanga se ko za mobali nanga sombelanga azalaki na ye na kobanga te na sonité lobake no na lekata e pa camarade nanga avant na senga eloko motu ya boye pa mobali na ye bato bongo bazebele ba ozaka oye pa ya moninga zana libala mais tu te permets ya ko sala makambo moko na mobala moninga na mwasi ya moninga oyo ozana droit na ngote mais lokola ndeko mwasi mokolo mobali abandai ko mona ngo mabete ye pona ye abandai ko mona ngo normal camarade na ngai ndeko na ngai akoyi ko senga mobali na ngai loko ezana ngo na problème te oui ça arrive
Nandenga bien te nandenga malamu. Oui, okoyo ko senga mobala ya na yo, mobala leki na yo, mobala camarade na yo, mais otala ba relation ni bozana ngo. Mobali wana loko azaki malamu abanda ine ko boya te papa wana, papa Omar, soki ba sengi ene ti cadeau, camarade à mwasi na ya sengi eloko abanda ko pesa na popete. Oh, bijou à 1000 euros. A osombela vraiment camarade à mwasi na ya bijou à 1000 euros a pesi. Bandeko to fungola ka miso. Mitema bato to yebite. Iyo zana bolingo oyebi ke mobali nanga zana motema munene mwasi nanga zana motema munene o ke soki ndeko ye asengi ye eloko akoboya te akopesa me ndeko wana oyebi intention ni na zana ngote totika balese ale eleka te kande na lobaka to fungola ba miso na biso to yebana ko comprendre ba o baza malamu to comprendre bango to benda bango pembeni na biso me ba oyo baza mabe to comprendre bango to poussa bango mosika na biso bakende po mokele se bebi mobali wana azosombela camarade à mwasi na ye ba bijou camarade à mwasi wana lokola azalaki célibataire atali abi oh papa oyo azande gentil boy ngai vraiment na moni papa oyo lokola zo bongisa camarade nanga lokola soki na sengi eloko motema malamu azo pesanga oyo vraiment soki to vandi na ye alinginga na kozala malamu mingi koleka po tozana na tala eloko moko te kaka ki camarade apa malamu mwasi na ye tala lolenge azo kokabela nga babiloko na senga e 1000 euros apesinga na ebisa ye tonton kendo tikanga na sala ba course aki otikanga na loba na ye tonton yaka no sala nga ba travaux na ndako aye ko sala nga ba ndako ba travaux na ndako oyo vraiment soki na botoli epa ya ndeko wana akomi yanga na kozala na kimia ndeko keba oyebi te ndako olalaka te oyebi place ma etangaka te totika koanvie moninga sali yo malamu apesi yo awa olingi ozwa ti awa osengi eloko bapesi yo mpo na yo omoni eloko basengi nga nasengi 1 bapesi nga 1 na sur soki nga moko na ndenge na nga na luki nazwa 10 epa na bango na yiba na kozwa ngo na kobonga okobonga te ndeko wa mwasi wana akomaki na ba intention mabe mpo na mobali ya camarade na ye azalaki na ye célibataire azalaki na ye na qui cherche donc ekomaki ezui abandaki kovivre pe na sengo na camarade na ye mosusu ekomi ezui akomi koluka aséduire mobali ya moninga na ye pourquoi mobali ya moninga na ye azalaki gentil azalaki na ba limite te azalaki te ke non osengi ngeloko zela na tuna mwasi na nga nanu totala soki tokoki kosala yango pa azalaki mbala moko oyo ozolia na mwasi na yo oza na ndako ozwi kaka coup de fil camarade mwasi na yo camarade mobali na yo abengi yaka okoconsulter même pas moto bozana ye mwasi nanga mobali nanga mutu boya bengi nga senga service est-ce que je peux ou pas non peut-être na ndako na yo ozokoka même pas kosala ba service oyo mwasi naza nango besoin mais soki mutu moko ya libanda bengi yo okotika makambo nyonso banda kosala okobima po kende ko répondre na ba besoin ya mutu wana yo peut-être ozosala motema malamu ou bien intérêt moko quelconque mais oyebite ke ozoluko détruire eloko oyo zanango toyebaka na ko consulter mwasi azana ba connaissance na ye azana ba camarade na ye mobali pe ozana ba connaissance na yo ozana ba camarade na yo mais soki ezana makambo oyo ke non il faut kozwa décision il faut o consulter mwasi pe mobali olingo sala eloko pona mutu tuna mwasi na yo tuna mobali na yo na ngina sala mo eloko boye mutu boye senginga boye mutu tolobi ndenge ni to sala ndenge ni ezala bongo malamu mingi mobali wana bandai kozwa ba décision sans même atuna vie ya mwasi na yo mona ka mwasi akam mutu asengi eloko mbala moko o zela na opia yo olia tuna ta vie ya mwasi na ye basolola abandai kotuna te ba yeba te ke no avant na ndima oui est-ce que na ndako na nga lipe ezali ma ezali nyonso ezali mwasi na nga za na besoin eloko te to boyi te kokaba il faut kopesa mais kopesa yango ezala na ndenge ya malamu ya bolingo ndeko na biso ya mobali abandai ko vivre bongo papa gentil ndeko pe mwasi oyo azalaki célibataire ye bazo continuer na ba gentillesse na ye na groupe na bango bazalaki kokutana mama moko camarade moko ye abandai ko sepela te mama sifa ndenge tolobi baza basi misato ya mabala na basi misato bakutanaka na basi mibalo baza na mabala te mais mama sifa abandaki kolinga te relation ya mwasi oyo abandaki kosenga camarade ya mobali na ye bakado babiloko nyonso comportement na ye ebandaki kosala ye pasi comportement ya ndeko mwasi oyo abandaki kosenga biloko epai ya mobala bato
Mama Sifa azoloba na moninga na ye ya mwasi ndeko na nga dinana mwasi oyaza mwasi abala te pourquoi ozotika ye asololaka na mobali na yo asengaka biloko pa mobali na yo nga nazosepela na ba relation wana te mobali na yo aza mobali na yo pourquoi ye azozala ba gentil pourquoi mobali na yo offrir ye biloko moninga pe mwasi a répondre ye alobi ke non soki mobali na nga offrir ye tala kaka aza ba moto toyebani na ye azalaka pe gentil malgré abali te nga mpo na nga eza na problème te mais ça ne me dérange pas que mobali na nga pesa ye eloko soki asengi a offrir ye bijou soki asengi par rapport ya bozwi na biso ezo déranger biso te mais camarade oyo etalaki ete ye pa azalaki na mobali na ye likambo ya lisolo ya moninga mosusu na mobali na ye ebandaki koswa ye makasi. Pourquoi mobala camarade na ngai azopesa bomengo azoyede mwasi mosusu oyo tozalaka na groupe moko aza célibataire ndeko na mwasi bandaki koswa ye donc soki ayoki kaka lisolo ya mwasi oyo aza célibataire sila aye kutana na bango motema ne ezalaki na kimia te ko bwaka ba jeton nyonso ko loba nyonso mabe biso basa mabala toza na droit toza na basa ndumba te ko loba bimisa makambo moko ya malamu te ne baninga nyonso bakoma ko kama babe toza biso nyonso misatu toza na mabala ko vanda pena baninga oyo baza na mabala te eza nango mabe te soki baza ko se comporter malamu mais ndenge nini yo motema no ezala kaka pasi ko silika nyonso donc soki likambo ezali na couple ya moninga yo komi ko zwango ndere komi ya yo mama oke pa camarade abetelo lisolo ya libala na ye ndeko mwasi ma copine ma famille ndeko na nga tala na foyer na nga na couple na nga na libala na nga toza na mwa problème boy mobali na nga salinga boy mwasi na nga salinga yo zwi likambo wana ongalisi yango koleka kutu mokolo likambo ye moko na mokolo likambo ya msusu akomo kama po modèle ozali kosilika modèle oza ko réagir ba msusu akokoma boya ye mbala moko msusu akopesa conseil sala ye boy bebisa biloko na ye zongisa boy donc okomi na yo moko kama moto opesi ozosenga conseil nga kutu mutu nazana likambo nazana mwa maîtrise mais camarade nanga ndeko nanga ndenge nya zangi maîtrise ayoki kaka mwa likambo muke akomi kosilika koleka kutu ngai moko oyo likambo naza concerné soki omoni bongo ndeko nanga fungola miso oyeba po yo mutu oyo ozala likambo okozala na pasi koleka ke mutu oyo ozobetela lisolo mais soki omoni mutu ozobetela lisolo akomi na pasi compassion ezalaka ozomona ke moninga aza ko assister yo non eza boye azo conseiller yo azopesa makosaba mais ya ndeko na biso sifane ezalaki bongo te azo silika na façon moko pourquoi mobali ya camarade na ye azo sala bolamu na basi oyo baza ba célibataire mais ekomaki na ndenge ya mabe kanda elekaki bango nyonso bakomi ko soupçonner zala na kimia na mokolo mobali akomi koyebisa camarade wana oyo azalaki tout le temps kosilika zala na kimia ce n'est pas grave nakoyi kopesa baninga biloko baninga bakoyi koya na ndako nanga kosilika te eza nango na problème te mais camarade azo kota likambo ya moninga on dirait ezalaki likambo na ye abosani ke ye aza na couple na ye ya ko gérer likambo wana etali nango ye te lokola ezalaki nango mobali na ye te ke non mutu azo offrir bato biloko azo pesa bato mosusu biloko akokaki kozala na kimia opesi conseil soki mutu ayoki sava soki pe mutu ayoki te ce n'est pas grave bazo continuer kovanda na bandenge wana bazo continuer kovanda na lire wana hypocrisie ezalaki kaka na kati na lire na bango ya kosomba ba bijou ndeko ayaka kosomba ba bijou azo koteka ba bijou azo tekela bango ba bijou bango bazo somba ekomaki na mwala haine moko ekotaki na kati wana basi oyo bazalaki nano na ki cherche ya mabala bakomi psikoyo koluka kotia miso na mobali oyo ya papa gentil bamoni vraiment que non papa oyo aza gentil soki akomi na kana biso alongola pe biso na situation toza nango tokozala malamu ndeko na biso sila olie azwa bakado babiloko babandaki kopesa ye na motema ya bolingo non ye akomaki koluka a séduire papa ndeko papa akomi koluka azwa esika ya moninga na ye oyo azalaki na libala bomengo moninga azalaki na ye amilobi ke non pourquoi ye epangai alingi abotola libala ya moninga eza mawa pe pasi to changer ba caractère na biso libala nzambe mutu apesaka
nzambe mutapesaka ya malamu ozwi okomisi nzambe ozwi pete okomisi nzambe mais zela eloko na eloko eyaka na tanango kolinga te oyo aza deja na kati oluka obotola ozwa place na ye po ndeko na nga yebake ekomema musika te bokokende musika te po atana mutu oyo ozolinga ozwa wana un jour akobandaka korapelaka yo oza mwasi mabe ndenge kaka obotolaki nga epa ya camarade na yo ndenge pe okokende lisusu place mususu soko moni olukaki epa na nga eza te okokende kozwa ngo lisusu place mususu eza ndenge moko pe na mibali tosala attention moninga soki apesi yo confiance moninga soki alingi yo amour wana ezala réciproque biso toza na bamabala tofungola miso ba oyo pe nano bozwi mabala te tofungola kaka miso biso nyonso toyeba place nini ya kotia lokolo sepela na kozwa ya moninga po lobi nzamba pambola yo osepeli na libala moninga nzamba kopesa o lobi libala malamu mais soki ozo sepela te olingi oya kotia désordre na ba couple ya bato na ba foyer ya bato ndeko nanga oko regretter to landa lisuka ya lisolo na biso ba continuer ko vanda bongo ndeko ya mwasi akomi na ye ndeko ya mwasi azalaki célibataire akomi na ye kobima na mobala camarade na ye azo mona ngo normal akomi même ko salela ngo qui vantard azo prouver oui et osala nini mobali wana lingaki nga ye moko asepeli nanga nga pe naza mwasi na bali nanu te pourquoi pas nga pe na linga ye ndeko na biso mwasi oyo azalaki nano na libala te akomaki kobima na mobali ya camarade na ye mwasi oyo azalaki na ndako ya libala na ye oyo azalaki camarade kaka ndenge tobeta lisolo tout à l'heure j'espère que bandeko bozo comprendre nga motema pasi koleka mokolo mobali azokoka te aloba boye mabe asala boye mabe azongisa boye mabe donc kimia ezangaki ye koleka mwasi oyo basalaki mabe camarade na yo nde mobali na ye moto azo tromper yo mais yo ndenge nini okoki kozala na pasi koleka même camarade na yo tolobi compassion ezalaka pasi ezalaka mais luka oyo ya kosoutenir koapaiser eswa yo koleka moninga te surtout na makambo ya libala moninga betelo lisolo ke mobali na nga sali boye pesa e conseil ya malamu koya te ongalisa lisusu ongalisa obebisa oyebi bolingo nini moninga wana aza na camarade na yo te aza na bolingo nini camarade na yo aza nango epa ya mobali na ye te ubi epa ya mwasi na ye te toyeba ndenge nini tokoki kopesa baconseil ndenge nini tokoki kointervenir na mabala na bacouple ya bacamarade na biso ya bafamille na biso ya bavoisin na biso toyeba tozala na discernement ndenge nini tokoki kointervenir po mutu azoya koloba na yo likambo ayebi na motema na yo oyebi oyo nini azokanisa te aza na besoin ya soutien mais aza na besoin de détruire te ndeko na biso sifa azalaki na kanda makasi koleka camarade na ngai nayebisaki yo nini sala attention na basi oyo babala te esuki wapi tala mobali na yo akei kobima na mwasi oyo na bandaki koyebisa osala attention asombelaki babiju tala esuki wapi moninga pe mwasi akomi koregrete camarade nanga ozalaki na raison vraiment ndenge esali boye mobali nanga changer comportement na ndako aza lisusu malamu te akomi kogangela bana pamba biso moto tozalaki na kimia eza lisusu te pourquoi camarade akomi koyebise bacamarade bakomi kokondane ezalaki faute ya yo moko ozalaki kobatela libala na yo te laisser aller lekaki moto nyonso akoya na ndako na yo moto nyonso akobima na mobali na yo yo moninga mobali moninga mwasi okoluka obima na mobali ya camarade na yo bozwi camarade botiki na ndako ozwi leki na yo ya na yo otiki na ndako komi kobima na mobali na ye na sens nini na boule nini na intérêt nini ezalaka te to bongola mitema to comprendre ebele basala yango bamema bato na mabe mobali ya ndeko na yo mobali ya camarade na yo mobali ya voisin na yo aza ya yo te ba respect il faut ezala ndeko mwasi kanda ko condamner kaka moninga pa komi ko se confier kaka ndeko tala malgré kimi eza lisusu te naza même na niveau ke naza na zemi mobali nanga ye mutabanda ko luka na bota ta mwana mususu ya misato alingi lisusu te akomi ko loba ngana longola zemi yo ka camarade ami camarade opaza na libala na ye otiki libala na yo yo koma miso kaka na couple ya moninga
oye baka makamu nyonso ezoleka na couple moninga o intervenir na makamu nyonso ezoleka na couple moninga mais ya yo balobelaka même pas camarade oyo ya mabe azopesa conseil na moninga na ye o mobali aboyaki ye abota longola kaka zemi soki mobali alingi te fo longola kaka zemi akomi kopesa moninga ba conseil ya mabe moninga banda ye ko comprendre te bazo continuer ko vivre na rythme wana papa ndeko mobali azalaki gentil na ndako na ye kimi ezalaki susu te akomi komene bana na ye vidir akomi komene mwasi na ye vidir alalaka lisusu na ndako te papa oyo azalaki soki awuti mosala azongi mbala moko na ndako abanda kozonga lisusu mbala moko na ndako te akomi kosala makambo na nko botu na nga nini na suka botu na nga nini tokeba bandeko na nga ba oyo toliaka na bango tomelaka na bango okovanda camarade akoye pa na yo tongo midi pokwa ye vraiment aza ya ngai ndeko na ngai ovandi na yo lobi ke no moninga na nga aza na libala nga pe na libala seke bien non oyo elekaka na se oyebaka te camarade akotaka kaka makambo ya libala na yo aintervenaka kaka na ndenge mabe peut-être pe eza jalousie malgré aza na libala mais azosepela ndenge yo ozovivre na libala wana te malgré aza na mosala mais azosepela na mosala nini oyo oza nango te malgré aza na baopportunité ya kosala nyonso oyo moto akoki kosala na mokili mais oyo yo oza nango ya moke ezosala ye kaka pasi aza kaka na posa détruire aza kaka na posa sala yo mabe tokeba na bato kokanisa teke ndeko na nga soki moto azosekisa yo avandi na azosekisa yo bozolia na ye bozomela na ye oyebi motema na ye te oyebi babombe nini oyo areservaka mpo na yo te nzoka nde ndeko oyo azalaki mpe na libala na ye oyo akotaka na makambo ya libala ya camarade na ye tongo midi poko oyo aintervenaka alakisaka vraiment ke no camarade na nga mabe ekoki koyela yo te toza biso nyonso basali mabala toza biso nyonso na famille ndenge moko yo vraiment moto atushe te yo bakoki kosala mabe te yo nde okoma ndeko okoma nyonso mpo na nga nyonso wana avec intérêt ya kodétruire nyonso wana avec intérêt ya kolia na moto komela na moto me na suka nango kosala ye mabe butu na nga nini nzoka nde camarade wana oyo aza na libala na ye mama Sifa bazalaki bango misato 3 couples ya mama Sifa ya mama Zidane na ya mama na biso Dinana mama Dinana nde oyo mobali na ye azalaki gentil oyo mobali na ye akomaki kotrompe ye mama Sifa nde oyo intervenaka na couple ya camarade na ye lokola couple na ye donc alingi ata basala camarade na ye mabe te mama Zidane azalaki lokola mama conseillère oyo abandaki kotia kimia bozala bino misato moko aza wana aza lokola yaya oyo azovivre na bosembo apesaka kaka kimia mais moko engalisa azalaki wana bato bayebi kaka azalaki engalisa ye alingaka batouche na camarade na ye te nzoka avec intérêt po azosala camarade na ye mabe abotana mobali ya camarade na ye bazuwa oyo abandaki kosala baconseil oyo abandaki kopesa ezalaki nango mpona bolingo te ezalaki teke po camarade na ye azala na kimia na libala na ye mais ezalaki mpona zuwa abandaki kosala ya mobali ya camarade na ye bavandaka na camarade na ye oyo aza na libala ye pe aza na libala mais mwana na ye azalaki na bana mwana na ye parmi bana na ye moko abotana mobali ya camarade na ye ti bazalaka wana baliaka bamelaka ne touche pas à ma copine ne touche pas à ma petite sœur nzoka nde azoboma copine azoboma leki azoboma yaya azoboma voisin tolobela ngo kaka bongo bozo lia na ye bozo mela na ye nzoka nde abimaka na mobali ya camarade na ye yango asalaka bazuwa na makasi tokeba mutu akoya kopesa conseil sala boye na mobali olobi kaka kino mobali asalinga boye boya ye sala ye boye zongisela ye boye akomi kopesa baconseil ya mabe ata yo moko ozomituna pourquoi opesanga baconseil ya bongo keba asepelaka na libala na yo te asepelaka na mosala na yo te asepelaka na ndenge ozalaka te aza na besoin de détruire tofungola miso vraiment bacamarade toyeba bacamarade nini tokolia na bango tomela na bango toyeba bandeko nini ozolia na yo ozomela na bango ebele bazopesa image ya malamu na libanda me na kati ya mitema na bango baza na misala mabe
misala ya jalousie, ya la haine, ya destruction. Camarade wana yaki ko détruire libala moninga na ye. Abota na camarade ya moninga na ye oyo baliaka, oyo bamelaka, oyo bakutanaka, bakendaka bana ya moninga bakendaka epa oyo bana nanga bake balali na ndako na yo. Bana na yo bake baye balepa nanga. Mais kaka place oyo moni ya koboma yango wana mabe na motema kobomba ozo sala mutu mabe mais na bomoto boezo lakisa yeke ngande mosantu ngande na lingi yo mingi nzoka nde na suko zo boma e. C'est triste et c'est honteux, c'est malheureux. Moi swana nzoka nda bota na mobala camarade na ye bande kolanga. Lo sako bande kolangai, lo sako Jolie Benz Lila Benz. Aminata Benza, Marie-Josée Benza, lo sako na bino. Angèle Benza, toleka. Ezalaki bongo lisolo. Kaka na kovanda mwaso azalaki na pasi na motema pona mobali na ye, mobali na nga azomona na ndako te. Ye ide na ye azoloba kaka keno ba camarade na biso bazalaki ba célibataire. Azui mobali nanga vraiment détruit couple nanga nzoka nde célibataire kuta bato ya ye sima célibataire aye na sima kaka oyo vandaka na ye bambula na bambula kaka oyo tindaka bana na yo bakende pa na ye kaka oyo ye azwaka bana na ye azotinde pa na yo balia bamela ye wana kaka nde muta salo mabe. Peut-être jour moko betaki le solo ki olobi ke non mobile na omona makambo na eza susu bien te na moni na pema na nga na tika na nga ya kangi ka malobo oyo lobaki alobi mobile wana pema na ya tika na lingi susu te nga na zwa na ngai a récupérer pour mobile na yo ay komi po yo moko lobaki ndeko mwasi wana bota na mobile camarade na ye ba yebaka te likambo ye koyeba na mukolo mobali nzamba lalaka te nzamba lakisaka kaka okoki koyiba na oyibi soki bambula combien mais eza na mukolo moko o vérité ekoklate oko éclater ndeko na biso ya mwasi oyo azalaki na libala azalaki na kimia na libala na ye azalaki na motema bolingo ya kosunga ba camarade ya kosunga famille ya ko aider soki oza na problème okei epa na ye akoboya te soki osengi eloko akokanga motema te apesi yo na bolingo nyonso akomaki na pasi azangaki kimia mobali nanga akomi ko se comporter boye ake epa ya ba camarade nanga kolala te souci nyonso alinga bimana mobali akomi ko katele ba mangala o ba mangala mabe ezalaki te mabala mangala mabe komi oloba boye bakateli yo lingala ozongisa boye bakateli yo lingala azangaki kimia me nzambe ayaki kosala grâce aye kokutana na ba réalité na ba photo na ba message nzamba salaki ke ayeba ko découvrir exactement oya bengaka ndeko camarade pire makambo nini asalaka na kobombana na mobali na ye aye koyeba ke mobali na ye na camarade na ye oyo pe aza marié babota mwana sa kola mobali na ye na camarade na ye ba continuera kozala na ba relation ya mwasi na mobali malgré bango nyonso baza na libala bakutanaka na ba moment oyo mutu akoki koyeba te mwasi alobi ake mosala ake bafaire mobali kuna mwasi na ye ya ndako ayebika ake mosala nzoka nde bakendaka bakutanaka okokende na bureau ya mobali na butu mobali ya moninga bazokutana ndenge moko oyo ke basi na bango na mibali na bango bayebi te mais baza ko entretenir ba relation oyo ya mabe ya koboma ya ko détruire ndeko mwasi na ba camarade mosusu bayaki koyeba vérité ekomi makambo ke baya kotuna peut-être boloba ta keza ya lokuta camarade oyo abandaki kolia epa na yo nyonso komela epa na yo kotinda bana na ye baya ndeko oyo ayaka epa na yo atindaka bana na ye otindaka bana na yo bokoma vraiment bomoko bino nde mutu bolingo eza makasi oui bolingo fo ezala soki moninga azosala malamu zongisa ye malamu kaka ye wana osali ye mabe batuni pe bango ke toyoki ke mobali
na mwasi oyo boza ba camarade ya couple nzoka nde bokoma kobima bobota pe mwana bawanga na kite na mwasi wana na mobali wana. Mwasi ya batu oza na mobali na yo, mobali ya batu oza na mwasi na yo. Mwasi a préféré atika libala na ye oyo aza na mobali na ye aza sérieux. Akipaka ye alingaka ye moke azozwa azopesa mwasi wana boyaki na bozwi oyo mobali na ye azalaki nango alingaki azala na place ya moninga na ye abotoli moninga na ye libala andime ya avoué alobi oui ya solo oza camarade nanga me nabimaka na mobali na yo oza camarade nanga me nabota na mobali na yo sala eloko omoni okosala na minute wana bakomaka minoko makasi aoyebi soki tokeno oui nasali yango na nko sala nge eloko okosala. Andimi alobi ke non nabimaka na mobali na yo tobota na ye mwana mobali pe andimi alobi ke oui mwasi oyo camarade na yo aza mwasi nanga mobali wana bosani bondeko bazalaki na bango entre bango mibala ba camarade me bakoma eloko la famille bakuta naka bango misatu ba couple ya bango babimaka basalaka makambo nyonso na bolingo mezalaki na bayini na kati bambuma babe na kati bandeko nanga vraiment to sala attention to kieba bato tozo vanda na bango ekomi ko bangisa opesa confiance e panani okopesa vraiment confiance e panani po toza obligé to zalaka na bato toza obligé to zala na ba famille toza obligé to zala na ba camarade mais to kieba po batu bazaka wana pona kosunga biso pe toza na pona kosunga bato mais to sala attention na bato tozo lia na bango tozo mena na bango mingi vraiment baza mabe yango omona batu mususu atikali ye moko akomi ko éviter batu nyonso pourquoi pour mabele ki opesa confiance e pas nani okene na famille ba trahir yo okene pas ba camarade ba trahir yo des fois na mobile a trahir moi ou bien moi ça trahir mobile finalement mokilo eza ndenge nini tozwa kaka mayele to fungola kaka ba miso na biso vraiment to comprendre mais ya malamu bazali. Jolie Benz, Lila Benz, Aminata Benz, Boyo Kalisolo. Ya malamu bazali. Ndeko na biso bakomaki na suka. Boloba nini. Ba camarade au couple bazalaki lokola conseiller. Ba conseiller basila ki mayele. Mobali mususu. Oyo mwasi na ya bandaye ko tromper a perdre connaissance mayele sili kimie sili. Akomi lokwa zoba. Akomi mutu abakisi komela bakisi ernyos. Maman la biso, oyo mobali akosaki na camarade. Pareil, akomi mutu akomela badoli prendre mikolo nyonso kimi ezangi alobi akokoka lisusu ko vanda même na ndako wana lisusu te. A préféré akende ata na mboka musika. Akende koluka kimia azwa bana na akende po mobali ya modèle wana kosa ya ata na mutu musika. Mutu musika salo mabe me oyo bozo lia na ye bozo mela na ye esala ka pasi makasi. Olia kana moto zo mena moto me ozo préparer ba makama be pona moto wana ozo boya ko elebisa ye okanisi ke kosuka oyeba te mais nzambe asala makama na ye oyo nyonso ebombanaki ebima comme ça mokile yeba nani aza nani ndeko nanga ko banga na ote oyo bozana elelo oyo azo salo mabe sans que yeba un jour nzambe ako permettre que mabe wane monana yango to continuer kozala na vie de prière pour nzambe azala toujours na cannabis mabe ata basali yo lelo basali yo lobi yeba ke nzambe ako défendre cause na yo et okobima molongi to lobaka ndenge na lobaka na makambo nyonso prière eleka zala sincère na yo na nzambe na yo ko tambola na kobanga nzambe ata batu baye basali yo mabe mais soki ozo tambola na kobanga nzambe oyo aza juste akotika yo te akotika ngate pour mokili ekomi na mabe partout mais tokanga makana na Yesu tokanga na nzambe yango nde solution Yesu nde solution mabe ata eye na gauche na droite bakoya bakomeka yo bakoya bakodéranger mais soki bakuti yo kati na Yesu nzambe ako intervenir na problème na yo. Surtout ceux qui osa innocent, osa innocente. Ndeko na biso ya mwasi azalaki na bolingo azalaki na innocent, na azalaki innocente, nzambe atika ki ete. Malgré akomaki na pasi na motema na souci na motema, mona yeke moya vanda lisusu na mobali wana ezate, a préféré ki azwa bana na ye, bakende ko vanda na mboka mosusu. Basi oyo babanda ko finga, ozo finga moninga na yo ya balate. Okoyo ko vanda na basi o babalate.
okoki kovanda na mwasi aza célibataire te, camarade aza célibataire te, mais nzambe asalaki grâce. Basi oyo bazalaki célibataire, nzambe apesaki bango mabala po bazalaki na ki cherche. Makambo mosusu basalaki na kozanga koyeba, mais na suka nango nzamba sungaki bango bazwaki na bango ba mabala na bango bakendaki oya ke soki mboka nini oya zongi mboka nini basi mibalo bazalaki ba célibataire nzamba sungaki bango bazwaki mabala mwasi wa bandai ko ya kotekela bango biloko ba bijou yepe lokola azalaki na tango moko kotambola malamu te ekomaki na ngonga moko azalaki susu na kimia te bakangaki ba bien na nyonso pona raison songolo pakala ba relation na bango ekomaki mutu na mutu panzani. Mais ya lelo lisolo na biso ya ndeko mwasi oya bota na mobali ya camarade na ye ba préféré ba boya mibali na bango ba boya basi na bango balobi siko lokola likambo bango peza yaki secret yebani to vanda siko place moko to sala libala na biso po basi ba yebi ba comprendre ba tika biso to vivre na kimia ba tika yepe bango ba vivre na kimia. Mwasi oya soufraki o mobali na ya kosaki ye akendaki azwi bana na ye akena mboka moko songolo pakala mboka moko étranger alobi akende ya pema ndeko nanga soki mabe ye soki problème abongo ye ko luka to se suicider po yebi o nzamba zo bongisa te pona yo lobi ko luka to misala mabe telema zwa courage bongama zwa vraiment courage senga nzamba peso makasi po mutu azaka mutu senga nzamba peso makasi ko tia susite ko vanda lisusu te obanda ko kanisa oyembaka ba maya na mécanité o vers casser sans réparation o banzembo ya kala o esala ka passe wana o bolamu boza ko kanisa lisusu te bosana nyoso tika nyoso na sima telema lata bilamba bongama sokola latelamba propre bande la vie tala o nzamba zo bongisela olobi. Ma bête ceux qui les a tous ont la sauce na ma bête, tout continuer na malamu. Surtout ceux qui ont innocents, aux innocentes. Couple wana batika li balobi, basala liba na bango malamu. Mais e ou me la kite. Mama wana mususu o basala ki mabe, azwi bana na ye, ake ko vanda na mboka ya bapaya. Papa oyo basala ki mabe, akomi muto ya basusi muto ya ba problème. Mais nzamba tikela ki bango temps. Oyo alingaki mobali ya moninga abotaki na mobali ya moninga eumela kite akanisa ki bozwi wana ezalaki vraiment réellement ya mobali wana bakovanda na esengo na kimia na bomengo no ndako lala kate oyebi place ma etangaka te okomona mobali moko aza malamu azotambola malamu oza ko apprécier oyebi nini oyo mwasi na ye apportaka te kati na libala po bazala bien. Ozomona mwasi moko aza malamu aza kitoko abongi azosala ba chirurgie olobi ke non ngai ifo kaka na buzwa mwasi oyo oyebi te oyo mobali wana asala ka po mwasi na yazala bon est-ce que yo kokoka kosala ngo totika ko envier soki omoni moninga na malamu komisa nzambe moninga zala libala malamu kolinga te ko botolo envier ekoma ya yo ndeko langa oyebi place osukila ote mena yebi so déjà esuka kaka mabe ya bandeko na biso ekendaki mosika te nzoka nde bomengo nyonso mobala zalaki nango ezalaki ya famille ya mwasi babandaki ko vivre na ye oui mwasi alingaki ya honorer mobali na ye abetaki ata lisolo te ke bomengo nyonso bozomona mobali na nga za nango eza ya ngai ya famille na nga non mwasi apesaki honneur na mobali na ye apesaki bolingo na mobali na ye mobali abandaki ko vivre na ba héritage ya mwasi ya famille ya mwasi bazalaki na bozwi bapesi héritage ana epa ya mwasi mwasi alobi mpona honorer mobali na nga nazwi mobali na nga na tie na place oyo nde mobali wana na bomengo kaka oyo ya mwasi obosani source obosani ke non ndenge nazo vivre boyeza po mwasi na nga alinginga asali ke tozala na situation oyo tozali soki naza na place oyo eza po na mwasi na nga soki eza po na place eza po na mobali na nga non mutu kaka wasali yo malamu kaka ye omoni ke onyokola molimo na ye eumelaki te famille ya mwasi wana balobaki ambo yo boyi ndeko na biso okanisi ke bomengo oyo richesse oyo héritage oyo tokotikela yo po sala ndeko na biso mabe no soki ozalaki na bomengo wana ezalaki po ozalaki na ndeko na biso mais lokolo boyi ndeko na biso papa
zongisela biso biloko nyonso bakle nyonso lopango babandaki kovanda ezalaki ya famille ya mwasi mosalo abandaki kosala ezalaki société ya famille ya mwasi bazwaki bomengo na bango nyonso babotoli misala babotoli mapango babotoli bavoiture ndeko mobali aye kopesa lisolo epai ya mama oyo ayebaki na koanvie libala moninga na ye oyo akanisaki ke bomengo wana akoprofite nango le bien malaki baprofitaka nango te osali moninga mabe osali ndeko no mabe okanisi kodondwa nango odondwi mpe nango te ekomi likambo ya soni likambo ya pasi likambo koluka baexplication me baexplication eza te ndeko nanga mobali aye koyebisa mwasi alobi ndenge toza awa na kimia te papa oza esu na kimia te nga na si na bomi libala kuna yo mpo so bomi libala tovanda sikoyo tovivre bien tozala bien toza mpe na mwana na biso toboti nini lisusu mama ndenge eza bomengo nazalaki nango ezalaki yanga te abeti lisolo lokola nauti kobeta tout à l'heure mwasi oyo anviaki bolamu bomengo ya moto mayele sili ateli miso akomi ko regrete nga moto nazalaki na libala nanga nazalaki na mobali nanga erreur ni nasali akomi ko yosa mobali wana pourquoi yebisa nga te ke biloko ane ezalaka ya yo te nako yebiso pourquoi yebisa nga te ke ozalaka na mokanda te pourquoi yebisa kinga ke pourquoi yebisa kinga te ekomi trop tard papa wana oyo azalaki papa mokabi papa maboko pete papa bilinga pona bomengo oyo eza ya yo te papa mayele sili mama oyo azalaki kopanza kobebiso kanisaki kokozwa bomengo operdre libala na yo obebisi éducation ya bana na yo oyokisi bato mitema pasi asili mayele ndeko na biso ya mwasi place akendaki nzamba saleli ngolo ake kokutana na ministre yango na obinde kolanga oyo bazo salo mabe lelo bayibi yo 1 euro kolela te kobanga te lobi nzamba kozongisela o 100 000 euros lelo zalaki eloko moko bato bazo considérer eloko pamba bayibi yo peut-être pano ezalaki ya motuya kobanga na ote lobi na yo nzamba kopesa yo ya koleka ya malamu oyo kovanda nango na kimia eba oyo nyonso basalaki yo mabe bakoyoka soni eba soki babongoli mitema te ekozala kaka pasi ndeko mwasi place akendaki akutani na ministre alingi ye na bana na ye ministre honore ya balie ministre apesi ye kimia ndeko mobali oyo basalaki mabe akutani na mwasi mosusu après avoir souffrance ezalaka kaka mais totalela kaka Yesu soki otamboli malamu ndeko nanga okomona kaka malamu oyo ya mobali papa oyo baboyaki oyo batrompaki ye na mwana azalaka na mwana nzoka mwana azalaka ya ye te papa wana akutanaki na mama mosusu apesaki ye kimia oyo apesaki ye sengo kasi ndeko na biso ya mobali oyo asalaki mabe atelenganaki akomaki moto apasi mama oyo azalaki monoko kosala baninga mabe kondima na sali yango na nko bosala nge loko bokosala akomaki na suka perdaki nyonso akomi kovanda place oyo meme aimaginaki teke na vie na ya kokai kovanda mobali kuna abala mwasi mosusu nzamba sali pe bango grâce bazokende ko vivre na bango na mboka ya bapaya na mboka ya malamu na kimia mobali wana sa bosana azwa kimia abala asala vie malamu mais couple oyo bayebaki na kosala bandeko mabe basukaki na mabe mama komi kotonga lipapa la gomme mama kangami kaka na liputa moko azangi elamba ya kolata azangi eloko ya kolia pona presse pona koanvie oya muninga zanango ndeko nanga soki ozana 1 komisa nzambe soki ndeko na yo muninga na yo azana yango komisa nzambe totika koanvie na ndenge ya mabe koanvie na ndenge ke oyo muninga zanango donc ezaka yo ndeka koleki bato yo fo leka bato nyonso yo fo koma na niveau moko non wana eza makanisi na yo meza makamisa nzambe te tala ndeko na biso akendaki aluka prouver asala mabe akoma soki na niveau nini mais nzambe akitisaki ye akomaki na niveau ya se oyo basalaki mabe
tous les deux personnes na mwasi akutani na mobali ya malamu abali azwi kimia mobali pe akutani na mwasi ya malamu bavandi bazovivre na kimia mais ba concerné oyo bayaki pona ko détruire lelo bakomi kotangisa maya miso tout se paie ici-bas to sala malamu po lobi na biso toza malamu bande ko nga toza na mokili lobi na biso toyebi te totika kosala mabe na baninga na biso na bandeko na biso totika vraiment kosala mabe tosala malamu po bolamu efutaka soko ozosala malamu soki moto osali malamu afuti yo te kobanga te nzamba okanisela yo mais soki ozosala mabe oseme mabe okorekolte toujours mabe lelo ozosala ndeko no mabe lelo ozotuta tolo ozoloba ke non je m'en fous ngai nde na sala boye mais ndeko lobi na yo oyebi te tobongola mitema toyeba ata na famille yeba ndeko nani oyo kozala na ye malamu oyo ko se confier po nana kati ya ba famille mabe koti na ba camarade mabe koti na ba collègue mabe koti na ba inconnu mabe zakaka tokokima wapi tokokima kake pa na Yesu mais eko permettre biso te to boya bandeko ngo to boya batu po toza na besoin kaka ya batu tokomi na suka ya histoire na biso mwasi ya libala okoki kozala na camarade ya moninga na yo soki aza na libala te mais yeba azotambola ndenge nini aza ko apporter un plus na couple na yo ou bien azomema yo na mabe po ebele bapesaka ba conseil ya mabe azopesa yo conseil po détruire libala na yo azopesa yo conseil po bebisa libala na yo tokeba toyeba ya malamu tozwa ya mabe totika ba camarade ya mabe bapusana bazala musika na biso ba famille bandeko ya mabe tolingi bino mais tozala quand même musika po toboyi mabe tozala mayele na ba camarade na biso na ba famille na biso na mibali na biso na basi na biso confiance elekate gentillesse elekate mama papa fungola miso tozala ba occasion o totinda mibali na biso na mabete ou bien totinda basi na biso na mabete mibali baza na besoin na biso basi pe ba na besoin na biso faut kozala mayele kati ya libala ko fungola miso omoni mabe tala ngona musika kimia omoni malamu c'est bien kozala vigilante ndeko na biso o ya mwasi c'est vrai nzamba sali grâce mais azalaki na mwa miso kokanga ti mobali aboti na camarade na ye ti mobali akeko bimana camarade na ye mususu pourquoi laisser aller les kate tozala bato yo soki likambo ezali olobi mbala moko o détecter mbala moko okimi mabe okie na malamu toboya kosala mabe tosala malamu nzamba opambola biso tokomi na suka ya analyse na biso ya ba conseil topesi na yebi ke ndeko na ngai moko ya mwasi ya mobali tosonga mibiso nyonso tosala keba quel bruit ya mini oyo ndeko na biso sila lobi yoka mo quel bruit ya mini quel ki motema mabe quel ki bondoki quel ki la haine quel désordre voilà nzamba pambola bino tokutani mbana sima pona analyse mososo. Bye bye. Lo sako lisusu. Nzamba pambola biso.